Neti bandi on a besoin na poto na moi c'est mobile ba commence. Toyebi ke bo tondisa ba hôtel. Ils a fait tipo na bino. So sali choix bien il y a un homme mature. Ayebi ke so y problème ils a photo vendre to lo bango. Ayebi ke photo solo la. Ponga na ayebi ke mobile o alinga moi sina ko bete mbatate. Bien. Mais il y a des femmes lelo ataza na mbongo mukili batu ba respecter te po aza donc sans valeur. Asi la valeur, ami sili sa valeur. Poto zala na président, il faut qu'il moi si mon rabotai. Manquement ya respect. Mobala comme na facilité au finga maman na yo, ko finga bandeko no bata pasi. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media Télévision, soyez le bienvenu. Tout le moment, je vous invite à prendre part à l'émission Yamukolo Mwalelo. Bozu Bakiti Bofandiwana, ba maman responsable, prenez vos chaises. Le pitbull aussi, en tout cas, Bokozala épargné te Mukolo Mwalelo. Bozu Bakiti Nabino Bofandiwana. Les femmes insensées, profitez aussi. Il y a Mukolo Mwalelo pour que vous soyez part Nabino. Les femmes. Oyo Babengi femme. Nous sommes le 8 mars aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme et non la journée internationale de filles. C'est une journée internationale de la femme. Mokolo alelo et la kisi nini. Mokolo alelo pona yo mama ozo kota la biso ezo ko rappeler yo nini. Mokolo alelo pona yo mama oyo ofandi na nakiti wana ezo ko interpeller yo nini bandeko balandi. Donc ça la bino émission depuis la République démocratique du Congo. Je serai avec maman Sarato là, vous savez, c'est une blogueuse. Elle est aussi parmi ba maman Oba Outaki ko certifié il y a pas longtemps Basi Natalo Basi na kilo mais mon gongo nanga ya ko kita eli ko ba été que nazo banga ba voisin ba yoka makamoto na besoin to sola te faut ba yoka parce que le zali mokolo ya prostitution te parce que faut ba yoka que le zali mokolo ya koyiba mibali bambongo na ba poche te faut ba yeba que le zali mokolo ya muziki te non il faut ba yeba que mokolo alelo c'est une journée ya réflexion pour toutes les femmes du monde. Voilà pourquoi j'en profite. Yakopé sa ba maman nyonso mbote surtout le mère fan avec toutes les mamans je vous salue na koki na lombango yakopé sa na maman Sarah mbote na luka moyena introduire poto bande émission na biso maman Sarah tola mbote noko abana noko tadi na pesio mbote penda na basi nyonso tout journée internationale de la femme jour au moins c'est azwaki autonome et ça lelo quand on parle de journée internationale de la femme oh lelo moins c'est komaki autonome ce sont nous les femmes entrepreneuses. Très bien. Biso basi ba femme forte. Pendant mon a dit ba to mi benga ba femme forte. Femme forte eza moi c'est ndumba to sali ki ndumba ba piombo sombi ba sac ou bien femme forte. Non non non. Très bien. Femme forte eza moi si oyo akenda ko somba produit na ina $1 aye ateki yango na $5 azo luka mbongo na ina ba façon nyonso ki ndumba te. Très bien. Ce sont des femmes fortes ba femmes battantes basi bakenda ka caillou. Baza basi au sakana na bangote. Très bien. Ba femme du bureau. En tout cas, journal Lelo international de la femme, moi c'est qui pouvoir naé kokoma autonome, ce sont nous les femmes entrepreneuses. Très bien. Alors ba dédicace nanga na ba femme entrepreneuse nyonso. So pas bango maman, le za mokolo na basi ya Kayou. Déjà son à côté na ba femme entrepreneuse, non mon number 1 maman Mariam Bondo, c'est une femme battante. Batu ba mon lelo moi si wana le lazana mbongo ba mona moi si millionnaire mobali milliardaire bazana mbongo bana mbongo Pascal Luka mbongo na vie. Très bien. Maman Mariam aza mutu ya kolobate aza pe mutu ya médiaté mais elle a une histoire. Très bien. Moi si wana banda okanga ba conteneur na mwana bébé na Mukongo. Elle était battante azaki na ba objectif pour comme akomi lelo aleki na parcours moko. Donc so na binatanga ba femme entrepreneur nazomona Nadine Longo ba ometu. Moi c'est Junior ba ometu. Une femme battante au Sarana, des femmes entrepreneuses, il y a pour ça. Sarah, il faut travailler. De l'avant. So Nathalie Sko, et bi courage na ba effort nanga tadi ou ta pas maman Maria mais Nathalie Sko ngabi mais moi so azade ana mbongo, ana ba bijou ana mapango ana tout. Aluka la mbongo ni. A continuer à travailler pourquoi? Aussi que ngana arrivé te. Yekuta nango.
après ça a rêvé te bon on a rêvé non baza ba exemple à suivre et puis na moni bongo lisusu femme entrepreneuse ya munene penza lisusu makasi maman Irène Bouti femme entrepreneuse na Pesiombote na moni ba Deborah Mutunzi ba sebele ba ndeko na biso wa mwasi Ika de Young c'est une femme entrepreneuse femme battante so ina ke na ngamu na biso média na mona ya Noëlla Madinga c'est une femme battante aza femme ambitieuse aza femme forte très bien aza femme entrepreneur baza bateau yo il faut to landa moi ligné na bango très donc bien. Dédicace nanga vraiment na ba femme entrepreneur nyonso ba femme entrepreneuse ku tu peux commis déjà entrepreneuse ba dédicace na maman Nana Moussibou la présidente big dédicace na yo babi lelo to ko fêter za journée fête mais on doit fêter parce que lelo nde to koma ba femme autonome to koma basi ba femme indépendante ba femme capable et ezo senga na biso pe ko célébrer moi J moi nini en tout cas toutes les femmes entrepreneuses ya MIFDA association tata po pe azali malembe na so ya les femmes entrepreneuses ya MIFDA association en tout cas bino nyos tout apesi bino bambote babi rendez-vous exactement encore le 25 mars na stade de Martyrs accompagné na le président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour nous accompagner vision nae Jisere. En tout cas, tata pour FAP4, ce que tata pour FAP4. Très bien. Aza femme entrepreneuse, femme ambitieuse, femme du bureau, elle est tout. Elle fait tout en même temps. Femme mariée, mère de famille, elle est tout. Donc, naibité na benga ke robot, robiste. Donc, a force à retravailler dans le domaine tout, elle se retrouve. Alors, en tout cas, Yaya fait tango parce que ya bando yebisanga mais Sarah commandez biloko teka Sarah faut comment teka bo il faut calculer rabo elle est partout cette femme tata pour FAP4 profiter si kozali ya nanga na linga ko mingi en tout cas ba bonne fête nanga na maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï t'as dit na lobika erreur na retirer au papa Aaron ozate mais yozoluba o retirer wana papa Aaron ozo continuer te kasi na retirer mais t'as dit moi si wana mobile naza na mbongo ebele mais auto ebisanga auti voyage akendaka bamboka kati koke oluka ba marchandise donc mona basi oyo mibali bana bango na mbongo pe baza pe na mbongo bazangelo te mais ba continuer ko luka basi yango bangwana nde biso tolingi. Très bien. En tout cas bonne fête na yo Amélia Mweba, bonne fête na Jenny Beta industriel, moi c'est à Pembe l'honorable. Atiki Koutine. Se retrouver na Mbandaka. Jenny Beta ouais. Donc bonne fête na bino to fêter yango parce que c'est la journée internationale de la femme et puis bonne fête lisusu na basi o tozana bango na kati ya Travel Advantage. On est toza kakana basi. En tout cas basi o ba mona musika ba s'intégrer na Travel Advantage coup de chapeau na bino. Et na mona Christelle Lobby Christelle en tout cas félicitations encore une fois. Christelle Lobby depuis États-Unis. Ah OK. Ba femme forte t'as dit. Donc awa so ba bois kioté Montréal à ce qui Montréal. Donc merci vraiment, félicitations à bino, courage, bon continuer bongo et na moni bongo Sol Mbemba, bonne fête na yo, maman Miakela Kumba, bonne fête na yo, Dalia Onyema, bonne fête na yo, bonne fête na Sarah Abwele, bonne fête na Pamela Kabea, bonne fête na Edwige Kalala. Bonne fête na Mama Passa, bonne fête na yo, bonne fête na Bandeko Nyon, Sodebo Bouchab officiel, bonne fête na yo papa lelo makaka diaka. 0 lelo libanga ba papa ezate. En tout cas, bonne fête na basi nyons tout, na loba ngo moi si alelo aza responsable à lobby. Moi si il faut otika koza la paresseuse. Moi si alelo azara sou rido anda coûter. Moi si alelo a télé marabi maraki aluki aye nango, a télé mi akena bureau aye nango akati pongi 4 heures ake kayu aye. En tout cas basi wanande o tozana bango besoin les femmes dynamiques. Bonne fête. Très bien, merci beaucoup à Maman Sarah. Merci pour notre introduction, pour avoir pensé aussi à toutes les femmes bazali fortes. J'en profite aussi pour dire il y a sa maman Nangaï, maman Bijoun Ketani, maman Ban 90%.
la maman de plaisir. La maman de plaisir, en tout cas, cette journée, elle est pour vous parce que vous êtes digne. Yakobengo, une femme. Wow. Bijou. Nzambe Azalanayo, journée Oyo Nayebiete à la fin. Beaucoup de conclusion, leçons et loko yako transmettre et pas bande konanga basi oyo o ankatraka la mère de plaisir. Maman Zozo, ozalaka mère aba triplé, ozalaka maman, il y a ba option et belé. Maman Zozo, cette journée elle vous concerne maman. Elle est pour vous cette journée de réflexion, cette journée, il y a qu'à renforcer les capacités entre vous les femmes. Maman Déborah Lubanda, Kilo Mère à Calgary, en tout cas, elle est à vous cette journée, maman. Prenez le temps pour bien faire les choses, maman Déborah. Maman Yvette Mbangou. Le 8 mars, c'est pour les femmes et non pour les filles. Je savais qu'Angelos Karouane était aussi une femme. Voilà pourquoi tu méritais aussi un petit dédicace avant que Nazwa Maman Sarah Tola. Voilà. Mon rédacteur, ceux qui Toko Banda émission, oh bien. En tout cas, je suis très heureux de voir que Maman Sarah Azana ancienne naïe. Mais la toute première question, non, tout Maman Sarah par rapport, il y a un dengue au tuko énuméré et pelé awa. La femme dynamique, femme battante, femme d'affaires, Yewanande Azalina droit, Yamokolo Alelo. Est-ce que être femme d'affaires, femme battante, ça te donne le droit d'être autonome et ça te donne le droit d'être émancipé? Mais oui, tu as dit, tu es autonome. Vous êtes autonome en quoi? Femme autonome. Et ça, femme, basi oyo, balukaka. Ensemble, il y a au business, na te karamapa. Ensemble, il y a musala wana, batu ba monara. Entrepreneuse, eza kombo moto msusu eza pour na ba commerçant non. Entrepreneuse, eza muto asa kelo moté. Mais eza en tout en mouvement. Eza muto asa na bureau, en même temps eza na boutique, en même temps son barabami tout kate karadon à travailler. C'est une femme entrepreneuse. Très bien. Donc en général, pour aux autonome, t'as dit, il faut aux entrepreneuse. Pour na carte entrepreneuse, tu as bureau, il y a tout. Donc, il faut à l'entrepreneur. La place de la tête d'une femme sur l'émancipation, c'est quoi, Sarah? Ah, t'as dit. Moi, si tu as une émission dernièrement, t'as dit, au moins, monde très bien. C'est la femme. Oui, oui, vous avez raison, oui. Pour tous à président, il faut qu'il moi si mon rabotaille. Moi, na akola en bonne santé sans cicatrice. Il fallait que maman moko zalawana pour nous protéger kokola nae. Papa robota accueilli. Ma osenga congé te que nazui congé pour moi sinanga utobota funa surveiller moi. Très bien. Mais maman a ozo congé pour faire surveiller moi na ona tia tambola. Vous imaginez. Des fois azolia na mwana neka na maboko. À la base, mukili oyo et simbami na mwasi. Très bien. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la femme. Très bien. Sans moi, si il n'y a rien. Sans moi, si ton gâteau existait. Sans moi, si au ma papa. Très bien. Donc, la femme a une place dans le monde, numéro 1. L'utilité de la femme pour son émancipation, c'est lorsque cette dernière a quitté Moussala, ou bien lorsque sa tête et ont travaillé dans Ndenge Oyo et Sengeli, parce que nous connaissons des femmes insensées qui travaillent aussi, mais en soi, elle est tellement insensée à un niveau impossible. Cette dame, cette femme, cette fille, a mérité qu'on la classer parmi Bae Oyo, Bazali na autonomie pour la date Oyo le 8. Te bateau bazan autonomie, t'as dit, quand en dehors, il y a Rosala actif dans le business ou au travail. Il faut la namutu. Ok. La tête en place. Très bien. C'est très important quand on parce que toi on a ben sensé toi on a pitbull pas kata punga kepe kayou. On se comprend. Alors il faut mutu pesa en place. Mutu sera tel au monde que non. Yebisanga neti moi si moro à salara toi on a ben sensé na poto ba salara sera yé na média au finga ben sanité. Insanité. Mais akata akenda pe kayou. Na sa mali libya bimi. Ce que moi si on a aza parmi ba autonome. Il faut mutu pesa là.
il faut valeur en nzoto ezala. Moi si mon te kalekana na ba média tiki mabele libanda po te kaka ba kabelo bozui pe boche na liste ba femme autonome. Non. Femme autonome ce n'est pas seulement le business, ce n'est pas le travail mais c'est aussi la tête. La tête, merci. Ça doit correspondre ce que tu fais na mutu na yo na aspect physique na yo. Très bien. T'as dit les loyo na betara tolo parce que tu vas respecter nga pour na milinga ko respecter. Très bien. Mais il y a des femmes les lo ataza na mbongo mukili ba respecter te po aza donc sans valeur. Asi la valeur ami sili sa valeur. Donc électricité soko salaka to soko te kaka nde oza mbalamo komi autonome. Non, autonome il faut aussi mutu e sala. Très bien. Po basi o bazo te kalelo yo mutu pezo sala te bazo apporter rien à la communauté, bazo apporter rien à la famille, bazo apporter rien à la culture, bazo apporter rien à bandero na bango basi. Voilà pourquoi récemment na auto sala émission mon abi lelo yo tang botala rabisonga na zone voima et yo zo bénéficier na l'autre côté. Sala effort ya rotala mutu oyo ozo bénéficier ta na moi conseil. Elo mo bona suka we. Oui, j'avais vu, il y avait beaucoup de personnes. Bon, comme Maman Sarah n'a comment on te capon na yo. Maman Sarah le mobile n'a comment respecter n'a pour na ba conseil na yo. C'est important. Moi si aza autonome en même temps aza na tête en place. Mais so moi si moi aza autonome toi te kakaza nani entrepreneur de l'axi que tozuye pe non. Mutu faut aller en place t'as dit. Et puis valeur faut aller en place. Mutu ka te na valeur hein parce que basa maé les baza mutu pesa mais sans valeur. Sans valeur. Moi si moi c'est respectarité, ala tara bizarrement. Toi moi si ba protéger oza kwa nga échantillon te. Allons-y ouais. Ça moi si il faut battre la batu bakanta kende bango balata wana batiki ba mikongo libanda balata kitoko le rabiso bokosi. Zwa moi si alati li putana kitoko alati super nae, ache sac ache lunette nae, comparé na moi si alati jeans. Nanzela me bal li batel mi sa basa bongote. Non, ce sont les hommes au bazar même bangaka. T'as dit moi si mon bali akoki jamais ko gare mutu ka pa benga moi sur la tili puta. Kasi ya ngonga lobit me bali ba bangaka bango donc azomona que soki naza na besoin na sala te. Mon bali akoki ko benga moi si o alati accoutrement bien te. Déjà so moi ça alati accoutrement ya bien a memi sac nae. Surtout sur les qui na boulevard am tok ah outi bureau c'est ka salaka mais sur lati mu kongo pole ah hotel limbele na kozwa na nga payer. Donc il faut cerveau na yo et correspondre business na yo femme entrepreneuse batali pe mutu na yo ah za tête bien faite batali sous côté respect valeur accoutrement non ça c'est une femme. Très bien. Mais batu mususu atote kakaya oza autonome te. Autonome il faut répondre à des critères on a autotanga awa valeur à mutu faut zanango respect accoutrement et puis mutu en même temps on a femme entrepreneuse femme battante donc bangunde o basengeli kozala ba autonome. Maman Sarah ozalaka au milieu de beaucoup de femmes en tout cas l'autre fois j'ai assisté à une réunion à Bino c'est avec des femmes ministres ba femmes députées ba femmes il y a ba sénateur. Est-ce qu'avoir beaucoup d'argent aujourd'hui, une femme qui a beaucoup d'argent, et puis s'il y a valeur parce qu'il y a Azali Nambongo Ebele? Valeur, ce n'est pas l'argent. Il y a des femmes qui ont beaucoup d'argent sans valeur. Très bien. Bazali. Femme avec beaucoup d'argent sans valeur. Baza. Valeur à moi, c'est Zambongo, t'as dit. Ok. Valeur à moi, c'est cause à nous piaker. Au cause à porter comme ma fout en bille dans coin. Mais on a valeur. Valeur est synonyme aux Zambongo. T'es battu quand ça pose un respect, na valeur, faut Zambongo. Mais t'as dit. Très bien. N'a luka respect, na imposer respect, na valeur, na vie, na on est l'oroté. Na la place à passer. Na bimaranda quoi bat na la na salon. Mais bah respecter nga libanda pour na imposer respect. Batu baye ba nzala na ngate ke nazangi. Eza pasi. Oye ba kingane na abu na nzala na lambite to na souffrir oye bate. Respect ba imposango ba lukango. Mais respect zambongo te kende na mbongo ebele boy batu ba respecter nga e ba respecter ote. Faut na charisme wana. Faut na yo moko se respecter opesa batu image moko boy libanda po ba banga ko. Yango mona batu msuba loba Fionde batu babanga quand même en réalité en l'autre côté. Elle a rien mais batu babanga. On a personnalité. Voilà yo mos comme tu na pour babanga la Kenya. Personnalité. Très bien. Donc
kozala na ndimbu na mpata dinero eza synonyme ya kozwa respect aux personnalités. Très bien ça. Basi ebele bana mbongo toka ba misien babwaka bango azana mbongo tom supa aza pe mutu na kati ya politique mais elle est rien azana réputation te ka yemo kwana bimarana o ya bimarana o donc moi ça sous na valeur te donc voilà. Très bien maman Sarah siko ba maman oyo mokolo ya lelo bazwango une date pour na kokino kosala kindumba ba misusu lelo bako boya ba mibali na bango parce que basombela ki bango maputa ya le 8 mars te okoki koloba nini maman Sarah? 8 mars to kolata liputa la kisi koza moi c'est valeur te. Merci. Kolata liputa la kisi te koza moi c'est autonome. Chaque jour tolata maputa. Ezaka hypocrisie o basi ba osala. Lelo na bato balata rabilama mikuse ba olata la biso maputa. Voilà pourquoi ngalati na libaya na bien, ngalati moi jeans nanga, na cheli papa nanga moi foulard na. Et que bien ouais, par rapport à symbole, par rapport à symbole, le cas bato babi que le 8 mars tout le monde alata accoutrement ya liputa, mais il y a des femmes de lundi au lundi, balata na bango kaka bazara uniquement balata kaka maputa. Donc ba o ba olata la biso le maputa bato to yebi ke batika mi Congo libanda, eza hypocrisie. Très bien. Journal lelo eza journée à réflexion. Biso bato to comprena vie toboya to koma ba femme indépendante, ba femme capable, ba femme responsable, eza journée na biso ya réflexion. Alors pour na bino batu bomoni yango lelo eza journée moko ya ko fêter, ya ko lata liputa, ba msupe il y aura des pagnes les pagnes. Susu la telo fanti banda kuna tia. Mais ezaka liputa. Ezaka liputa mususu akangi ka liputa, misu batonga te. Azuka liputa a chelastique akangi lizita na sima. Azu liputa mususu akangi a libumu mkongo polele, makolonias tout polele. Alors yango tende o toza nango besoin lelo. Toyebi ki botondisa ba hotel, eza feti pona bino. Pardon maman. Ba otondisa ba hotel. OK. Eza feti pona bango ba pété ba omela ba champagne, bon netinga eza journée ya réflexion kaka. OK. OK. Malheureusement Léon a raté tozake et pas chef de l'état. Donc ngaloka nazaki na retard. So il y a bakoti bato bakota susté. Très bien. Donc voilà na tokutani ka le 25 mars. Donc tu as dit les journée réflexion. Toko fêter oui parce que to comment qui ba femme autonome. Toko fêter. Ngana on fêter parce que naza femme entrepreneuse. Na comme moi c'est autonome, femme indépendante, femme capable, la femme d'aujourd'hui responsable de demain. Alors voilà pourquoi na ko sombata na meli moi champagne, na les moi les Picasso. En même temps, en réfléchissant, toujours réfléchir ensemble. Très bien. Demain, je vais faire quoi? Non, ça la nini. Pour ça la boy, est-ce que nini ko simba? Très bien. Mais basi oyo, boza derrière ba poche ya mibali, boko péter les lots, boko kangi hotel pe les lots hotel quand même, na moni faut dans ça l'hôtel. Ba chambre et matin. Et comme matin. Comme cher. Voyez. Donc journée à l'élo t'as dit 1h30. Journée oui, hein? Na lobby et kolomba. T'as dit oui ba kana ba R. Mais yo monanga nazala kando kito nazala kando. Donc osala no pe makambango. Maman, je vis dans ce monde. Tu sais ça. Oui mais là on a lingio le lopo. Non, BBC ba vérité. Non, Sarah, je suis dans ce monde ici. Tu sais, il y a parce que Denis a commencé à l'ango d'une manière abusive. Aujourd'hui, pour bien enseigner Batoa Diamba, il faut chercher à courtoyer Batoa Diamba pour comprendre leur monde se passe comment, pour apporter les solutions. Aujourd'hui, Sarah, Omoni, moi je suis un encadreur. Zéla, t'as dit, Zéla, pardon. Non, attends. Zéla, simple. Donc, yo pe au contacti hôtel, pour la côtoyer, combien d'heures, bafuta, tikaka data. Doit avancer dans la journée de la femme. S'il vous plaît. Qu'est-ce exemple en maman, c'est une réflexion très importante. Donc, yo pe côtoyer à qui? S'il vous plaît. Et ça, moi je suis un encadreur et à jeunesse. Je suis avec le jeune, tu le sais. J'ai une association de promotion culturelle qui s'appelle SECRA. Tout le monde le sait. Sauf à Betty, na internet, na YouTube, comment on sait que moi je faisais. C'est-à-dire avec le jeune, avec la jeunesse, je comprends que non, et puis aussi, moi aussi, na vie nanga. Tu penses que depuis que naza boiti lelo na kota donc hôtel tena na babiloko o tochaka humour, mais à moi je sais, je ne suis pas donc hypocrite, je suis allé déjà dans un hôtel, dans une chambre de l'hôtel. Combien d'heures?
Mais yo kanisi botel lango awa ba pesa bango combien 3h du temps. C'est-à-dire ça la 3h. Non. Maman, lelo ezali journée il y a réflexion pour la femme. Nazo réfléchir. Et kasi mais ngayo nazo réfléchir là yo. C'est-à-dire on a tourné pe pour ti on peut sanga ba heure à 3h à 1h. On soit qu'à 3h. Non mais wana ezala ba règlement, il y a un hôtel. 3h du temps après, vous allez laisser l'hôtel. On dit déjà au quota. Mais il y a mais oui. Oh. Yo kasi que non, maman, je n'ai jamais été hypocrite dans ma vie. Il y a un lobby boy. Tant aux zoa qu'à 3h. Non, wana il y a que moi na ebiso qui na zoa ka 1 minute. Mais ce que vous expliquer ba te loko yo content. On lobby bien que faut compter na place ba to ba la radiama po yeba. Je le dis bien. Na lobby bien les hôtels, so que ba hôtel il y a Kinshasa à 3h. Au biso to futaka par exemple ba $25, $20 so $30 et 3h. Ba ko katela yo 3h du temps. OK. Mais au moins il y a des hôtels quand vous arrivez vous allez pour 24 heures au côté lelo au bimi lobby. Mais pour la journée à lelo loko la ezali journée au ou bandumba bako sala mo sala na bango bako multiplier fois 2 yango mona au lieu de 3 heures bako ba hôtel pour ba teka bien ba cha ba 1h30 pour ba bénéficier na mbongo na bango. Est-ce que ça aussi c'est pas une façon que les femmes doivent se mettre pour bien réfléchir par rapport ya ba makambo? Oh, voilà. C'est comme ça que moi je disais, mais tu avais tes idées, tu peux continuer avec tes idées. Ah, t'as dit. Tout cela m'a bien. Mais apparemment, Betty Mbela. Non, mais Sarah, mais oui, on l'a dit bien. Sarah, bien vêtue, oui. Oui, on l'a dit bien. Mais au Betty, les bandits peuvent coiffer peu bien. Mais t'as dit au Betty Mbela, au réclamé. Na réclamé. Donc yo yebi déjà que l'événement c'est les canards en boka bakata bino 1h30 na bino. Donc t'as dit yo pour consommer à 3h. Non. T'as dit. Non. Wana obimi libanda sujet. Restons ici. En tout cas, restons ici. Wana obimi pena libanda sujet. Ce n'est pas ce que moi je. Président bébé. T'as dit. Non, ce n'est pas ce que je dis. Là au moins obimi libanda il y a sujet. Maman, ne soyons pas hypocrites. Moi donc, il n'y a pas de construction des hôtels publics au Congo. Exact? Tu as un règlement, tu as un air. Logiquement, il faut que foute à garantie il y a 3 mois. Mais il y a donc il y a bisoto kendaka des fois au moins 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois même. Une année même, il y a garantie. Et c'est-à-dire les indépendants, ça la kango na marque na bango. Et puis voilà. Toko continue, toko tikala awa na sujet na biso. Maman Sarah Tola. Cette question na luka moyen na tout nango parce que il faut kakato tout na yango. Lorsque vous regardez le femme depuis l'ère émancipation na ba année o euti koleka bazwa autonomie wana sur le plan juridique. Et puis ça basi mutu makasi te tu testes moko boye. Lorsque tu attends une femme réfléchir que au salangé l'autre côté aux banques sangane l'autre côté bisonnion soto komandenge moko na comment déjà émancipé. Ah oui. Mobali au bangi sanga été mobali au salaboité parce que tu commandes moko. Est-ce que l'émancipation ça veut dire manquer le respect aux hommes? T'es synonyme à manquer mais pas les respecter. Très bien. Mais et puis ça biso pouvoir oui parce que mi ba les belé ba nyonko li basi pour un problème. Oh yo t'a dit. Mi ba les belé kalabasa ba ngamos nanga ko sala te. Ngamo na osala siko yebisanga mwasi na ko sala te yo moko osala mwasi na zana mama tamsu yene mwana liboso azana baleki ne fa occupé bang occupé banga tangisa bangwa lesa banga futela mama ndako salaire na yo peut-être eza limité yo po fo bon opesa bandeko na yo osunga bana ofuta ndako kolia occupé biso ezokoka te tango na oyela o papa e funa fetela pesela leki na nga gelo mbonga minerval ngam na botaye famille na binonga na koma oboko la bango manquement ya respect mobala komi na facilité ofinga mama na yo kofinga bandeko no bata pasi babola ye mutaboko la rabino entre temps yo na mobali wana bokenda classe nzela moko
il y a un diplôme, yo pose diplôme. Ce qu'il y a ça là, yo ça la te poani. Bandeko na yo bana bandeko na yo ba yaya na yo osunga bango na moyenne. Bandeko basi ebele bakabona pena ba famille na bango bongo. Maman otala ke mobala mwana nga za mbongo ebele. C'est que mwana nga ndalingi kosunga nga te. Or mwana zo plaider pe mobali na ya pesa mais mobala lingi te. Moya pa yebisa mama vérité. Exactement. Moya yebisa bandeko ne vérité ezate. Bandeko ne ba ovandela ka groupe moko boya sunga biso te. Ba ope ya bandoki balke pe na ndako nganga basali pe ndeko na bango mabe akufi pe. Donc comme moi c'est autonome, et zo pesa e pouvoir ya ko manquer mobali respecter, mais e pesa pouvoir ya ko assurer venir na ye mon nom moi si. Ya ko assurer venir ya bana, ya ko assurer venir ya bandeko na ye. Parce que mobali na moi c'est un mobile lelo so bakabwani eza loi ya nature eza réalité à vie mibali sera za occupé bana 100% na ndako comme à 10%. OK. Bolingo apesi na mwasi mususu na bana mususu ba obota kuna. Très bien. Sko soki ngai naza femme autonome te. Na yeba yi batwa na ngana valeur na ngate. Nazo dépendre ka na mobali. Yango mona après divorce ba se belé ba kuzonga à par terre. Pour même kosoma mafuta la fo mobala sombele. Or so oyeba ko luka, oyeba ko travailler, oyeba ko sa na bureau, oyeba ko bima robeta kayo. Séparation tango ya ke lo baraté, on s'en sortir. Voilà. On zanda ko fouter là, autant que ça ba na yo, on se nourrir, on nourrir famille na yo, trop à l'aise. Voilà pourquoi même le na ba couple, ba problème ezala sou makaste po, moi si azoya na mobala oya na respect. Mobala kufi, moi famille mobali et ro attaquer moi cité pour babi que moi c'est pas simba mbongo salaka. La plupart a bassé belé bandeko ba benga na bango na banda kuta mibali na bango ba kufa pas sala elo ten. Automatiquement ba bosani que tom sous grâce na yo contribuer qui savoir mon pour mobala somba banda kuana. Mais ba benga na yo lokambwa. Banda kwa yana biso ovanda ka ko liambongo yana biso za ko sala elo côté. Très bien. Yana biso akufi tozimbongo. Donc quelque part ça nous sécurise aussi. Lelo yo yebisanga so mobile no akufi ndeto mona ba femme autonome boye. So mobile na akufi nana hotelema. Aya lo bana mwasi wana ke pesa biso ba mapangwa ndeko na biso. Nana oya. Personne. Pour ba mo bando banga moi ce n'est pas na bandako. Toye bandeni sonda kwa nezara ya yeto ya mobali ba oyate et puis ba bango au moins na matanga fama mwasi ya mobali ro bango makasi ba bando sola nuna ko respect ndeko na bisa mobali akufi sepe moyeza lo sunga biso kanisa biso tana mwa lopangu to vanda po yenda bande ko sunga biso pourquoi moi ça télémaki moi si ko vanda eza insécurité ba se belé le ba souffra na vie RK mobile kufi vie échanger. Très bien. RK mobile yango mona anandila mutoleka moni banana papa bango tanga za kan vie banana baza OK classe na ba jeep banana bazaka na mbongo komona bango bongo te bini ne sali balo ba témoignage wana vie correspondre société. Très bien. Moi si wana zaka moi ça député. Moi, je suis un mobile, il n'est pas en vie. Mais pourquoi pas mobile à ça koufi ça la vie na osa la paix bien. Donc pour osa la bien la vie, il faut qu'on vivre dans ce mobile wana. Non, tous on a été à l'école, biso tout okenda y classe, pour tout ça il a ba cerveau ba maël na biso en place. Donc je crois il est temps net journal elo, moi c'est à réfléchir au yaza ni na cause lobby ni na cause la lobby. Merci, voilà, mesdames et messieurs, Tokende lentement, mais sûrement vers la fin de notre émission. En tout cas, les femmes prenaient le temps, les femmes comprenaient bien votre droit. Prenez le temps aussi de bien étudier et puis il y a qu'à comprendre tout ce qui vous entoure. Mesdames et messieurs, question Oyo, en tout cas, Sarah, tu vas répondre pour ton Kabwana. Lelo bana basi ba comment mobali akobeta ngate so betinga mbata ngape na betio mbata l'égalité wana de la femme et l'homme et que na kapeti na li conjugal ti na ndenge ya ndaku il faut égalité wana ezala ou bien la légalité wana et se limite à quelque part par rapport il y a ba attribution et puis par rapport il y a ba makambo mususu tema ko betanga ten obetanga na sens ni
awa siko ozongisa nga place na lobanga likamba choix soko sali choix bien ya un homme mature ayebi ke soki problème eza photo vanda to lobango ayebi ke photo solo la ponga na ayebi ke mobali o alinga mwasi na kobete mbata te aza faible ako sali passe tendeza omwa pe mobala beti mwasi tia tomboli pena loboko na 120 tia vimbise pena na lisu na kati komi rouge te wa bolingo eza isuste tito koma na ba niveau wana en tout cas nga pe na okato pote na olaxinga déjà ki bolingo eza isuste ndo salinga obtenga défaut po tenga défaut miso ko toboka ngo tenga défaut yebsanga na obima no ndeni o tenga défaut mobala linga mwasi na sala présentable on lata do ba lineta mwindu on se comprend donc lineta mwindu e comme nga nga munjena na matanga vie donc et ça problème à choix t'as dit po so betinga nga pe na betio moi c'est insensé mobile insensé moi c'est immature yeah mobile pe immature sara to nazo tikayo te wana zeto ko taper wana mais na angle o lobi ya robeta et ça problème à choix Nathan normal pe na moi si mune lo nga boy bando beto bambata na nzela simbate eza choix yo mo vomitala ke mobalo nde na linge voyou boye naza nga capable beta ninga na nzela OK eza problème choix poser éducation mutu na mutu maturité savoir voilà très bien lelo l'égalité wana ya mwasi na mobali ici comment en tout cas lobby ezaki tourna nga ya okengela bana lelo yo pe mutu okengela bana lobby yo bimaki nga na tikala ki na ndako lobby nga pe na bima yo pe otikala na ndako wana ndezala te tadi babiloko wana pe wana ezala te to mona ba couple ebele babunda pe pona yango te lo eza koyoka na mingi makambo loba oyo sala mana poto na Kongo eza pasi moi ça loba na mobali ke lelo tour na ngana tala bana lobby tour na yo non eza moi pasi eza ka couple ya batu na batu eza kana ndenge ba vivelaka neti bandi na biso na poto na mwasi na mobali bakoma sincère okendoluka mwasi omona sala na tongo mobali sala na pokwa mobali sora zongi atikali na bana alambeli bana atiki bana classe mwasi asai nini akei eza normal eza nenga couple na bango baza ko s'entraider esclave mutu azate mais yake koma o lelo nga na bima ki ope lelo nga pe na robima wana ekomi tembeti wana ekomi tembe papa na mama na nenga musala ke lelo nga ke musala papa lobi opo ke musala tika na bana nga pe wana tozo yoka na po moko a gérer bana moko a gérer bana. Très bien, voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Saratola Télévision, les abonnés de Top Media Télévision, nous sommes le 8 mars aujourd'hui. Bande Konabiso Abassi, c'est une journée de réflexion. Ils allaient journée ya Kindumbate, journée ya Kolatama Putate, journée ya Bitumbate, journée o ya Kokende pour na kokutana na Bandumbate. Ils allaient plutôt journée ya réflexion pour vous. Nzambe yazala na bino, ce que Jésus-Christ a été au kutana lobby, lobby et Kolekalelo. Deuxième émission, Zolanda, Otozo Kosala Bongo, sujet au débat de Konapsoba comédien avec maman Sarah Tola. Merci beaucoup. C'est toi. Mikabila maboko na yo zamba boko lokola instrument ya pamba na lingi yo sale na kaya lokola muumbu Yesu na kiti sala lulengo lingi sala lulengo lingi zamba boko hallelujah makasi nangasi yo Yesu makasa bae balimba izaka kayo mokozi